bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 ya congolokolonews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda. Tolingi tokota na mbanza wapi ezwami temple ya Nouvelle Jérusalem. Esika obokomona papa Simon Kimbango asala babikamu ebele. Place musubo mona ba fourmi basala carte Afrique. Place mususu bokomona place oyo papa abande ko bikisa babeli. Place mususu bakoka bino mombo mona ba site ebele. Place mususu bomona na mutuka oyo ute ko zoae era utaka este. Bokomona donc toza toujours en kamba, boza pété, boza toujours branché. Tolanda. Mbote balanti ya congolokolonews.com. Toza toujours kaka na kati ya mbanza. Toza na restaurant moko awa na moni ba mama baze belé na ba kopo bazoze la tour nazo ebate eza restaurant nini est-ce que bazo pesa lo meya ou bien ndenge nini na yoka mama aya de la biso na mokuse. Mbote mama mbote awa nazomona yo awa otelemi yo pe na kopo na yo place awa bazolamba na ebite ezali nini eza ya bata maladi ibi ezali nini bi eza bato bazanzo to makasi ubi ezali ndenge nini po nazomona batebele awa bana mikie bakolo bampaka baza awa na ebite bazosani soki okoko loba na mwa mokose awa mandeko na ngai ya basi awa ezali place ya mbuta edi eza place ya bata maladi te place ya yesa nzoto eza makasi ezala ozala malade edi awa eza place ya mbuta eza pete o ne bato bazopona bilongi te mutu nyonso soki aye awa aza na droit kolia ezala bato ankamba ezala bapererin ezala n'importe quelle place même outi quel pays oza na droit soki oye tokoservir yo mais ndenge omoni bango na ntongo boye baye mpo baya kodejeuner edi biloko nyonso biso tozolamba mpo na bango edi mbuta azala soki ayawa fo asala programme mpo na bango di eza place ya mbuta mutu nyonso akolia na ye ezala yo mpe soki oye okolia ti okomela makambo nyonso tokopesa lobaki soki ate se esili tokoluka su tosala tu tosala suma mosusu mpo bato nyonso bamela basepela bakeli apres baheure moko susu tolambaka mpo na bango mona partir ya ba 17h baye lisusu topesa biloko kolia kolia ndenge wana kaka eza te mbongo to nini otopona bilongi te topona yelongi te mutu nyonso akoya falia mais na moni ba restaurant ezebele mususu ba restaurant mususu kuna eza ya VIP ba restaurant kitoko mais bango ba préférer kaka baya koto na sima bien ndenge nini est-ce que mama mbuta ngo aza nani okoko yebisa biso mbuta ngo soki aza nani mbuta nde azali mama conseiller ya papa Simon Kimbangu mweni grande sœur na bango liboso la grande sœur ya papa Simon Kimbangu Kiangani l'aîné de la famille ezane mbuta siko yepe la ndenge na yaza suka uti kisasa suka ye il faut ça la moi geste na ye na ndenge na attaque ko remplacer le kola mama neti neto za la fête ya mama Mwilu ozomona ye pe azo l'ex exemplaire ya ndenge mama Mwilu merci mama moko na moni pe yo pe ozape awa ngeta na komba tata mwana pe tata Molimo Santo to komina esika upote toya koluka mo lisalisi ya komela mai ti ndenge tata Nzambe Molimo Santo atala kilikambo ke biso bana na ye tovanda ka wana mbanza toza komona pasi ma yango nde azwa kilikanso kola zali Nzambe atie ba département mingi ya ko zwa mabiloko ya kolia na mutu nyonso koya komela ya ofele kolia pe ya ofele pote ye azali Nzambe yango nde tovanda tozo souffrir te tozo lia na biso zomela yango nde tokotondela papa Simon Kimbangu po ya azali Nzambe ya bolingo
Merci bandeko bomoni po bomona ke ba site eza ebele ndenge to tamboli na kati ya nkamba donc ba site eza ebele donc moya ko silisa ngo eza to soto bito silisa to ko sata un mois awa na nkamba po ba site eza ebele oyo papa asala bikamu si ebele vraiment na pesi merci à trop et pas ya Christian Dis number 1 pour la ninte rikine miala na pesi mbote na pesi bino so mbote to mona na site mususu merci. Ça l'a déjà cosipé là. Et ton dina ebele na motema. Komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa. Ekopesama epa ya mama Gidit Bissémou. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambi ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidit Bissémou azawana pour nous servir bino. Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda.